Mbote bandeko balandino so balandaka masolo na biso nzambe apambola bino ezalinga ndeko na bino shora de sulanga Kongo alenga nzambe apambola bino bandeko likambo ya kokamwa bandeko likambo ya kokamwa boyebiki ya solo zando ya monene oyo biso banso bana ya Congo bana Kinshasa vrai kinois nyonso tu bandeko ayebaki zando ya monene biso pe bana poto mingi toya na poto bandeko lokola ngai na teka pe na zando na pavillon 11 ya solo bandeko zando ya monene kokufa ya zando ya monene biso banso na kati ya diaspora totombokaki tosilikaki na ndenge kosakana te pamba te bamama nyonso balelaki balobiki ya solo Jean-Denis Ngobila gouverneur de la ville de Kinshasa ateki zando pa ya balibanais tokosala nini biso bato tozali koluka mbongo na biso toyebi te tokoluka lisusu mbongo wapi ndeko nyonso ya congolais abetaki mabaku ndenge baelokanto alobaka ya solo maloba ya bato nyonso soki batiaki yango na stade ya solo bandeko bana poto tobetaki mabaku na ndenge akosakana te ya solo mingi bafingaki gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Denis Ngobila alie mbongo akotonga yango te tokosuka wapi kasi ya solo nzoka nde ndenge balobaka na dingungi na setimbela bandeko gouverneur de la ville de Kinshasa azali kobeta match na ndenge akosakana te na ye moko président de la république Fachi Beto Mukwa Tombolo bandeko ya solo bandeko na mystiki kaka nde tomonaka bandeko cordon na biso emani mputu mwana poto akala bandeko tomonaka kaka bana poto nzoka nde bana poto batanga bakelasi oyo bazali na mitu ya sika ya kitoko oyo bazali kobule penzaki ya solo lobi ndenge Fachi Beto alobaki Congo na biso Kinshasa fe koma Allemagne d'Afrique ya solo bandeko bana poto bazali kotanga ya solo o bazali alors nazaolinga oyana za na mère po sobo sali ba course basali ba course a hotel masomelo fantana lipa bon na lipa awa alors ta on a yé le longa moko et ça linga vraiment plaisir donc on a ba souvenir boko imaginer te bino na yebite sobo yaki zando ndenge nini mais bino mena zando ya laki boye voiture telemi père na na voiture motonis bon et puis bozo senti maintenant so botelemi pe bato oyo bayaka kozwa basaki wana basimbisaka mama bozo kende pe lokola bato et moi dignité moko ezalaki et que dignité wana soki ezongi ke place ya ogare yali bapoubele ezali moto na moto azali esika na bamere ya malewa ndenge ezalaka même paradoxe bamama na bobwakisa bango bana place ah non vraiment bana kini boyebinga nazalaka ni flatter ni mutalukuta kolobaka ke projet salami tozala ba projet belawa omona ebandi esuki na nzela alors tant on a batata ya boye et que conscience nezali pena ke non ndezalaka mosala esila kamati fungola pesi bino baza ya kotanga alors faut féliciter bango ntango bazana na bomoi eza te moko projet kosila nde te ntango ezokende na obi elobi bozosala bien po epesa mpe kurasa nini a progresser a continuer bandeko bamama baza na esengo vraiment en tout cas merci na cordon emani mputu na mosala kitoko oyo ozali kosala en tout cas bandeko bino moko boza komona ndenge naza koloba na babilili ndenge baelokato redi ya misi le sel qui nous reste mwana papa wemba moko kaka tikala na biso ngai moko nakoma kobenga ye le sel qui nous reste redi ya misi oyo azali kosala yaza vie nanga aza mokolo atiki makambo nyonso oyo azalaki nango na journal lelo po aya awa eza marque gratitude moko eza na prix te na mbongo eza na motu ya te alors na ngai na rassuré ya na mosala na ye alanga nzembo alobaki kaka makambo etambola na mopepe te ngai natikala na nzembo moko aloba bomengo bao baza na yango basimbaka sutani ya nzambe te
mais makasi nde boye na mosala soko mi rappele Peggy na émission na moko boye nayesaka na bi dia yembaka nzembo moko boye biso kaka mosala. Donc merci pour tout. Merci Manu. Ça a plaisir. Merci Manu. Bakoko nanga ba hôtel image. Ah Manu. Putu. Oui. Non. Bana ngoposa. Gaina yaka awana putu. Kokolisa bango nanga kozuwa mayele kozonga mboka. Yango. Ba bazonga na ntemwa bo batina phrase wana. Exact. Azali kosala fierté ya papa o balekuru yaka akendaki ko visiter zando monene yepa lobi mama na bango pa memaka ye pote ya solo soki basisi kosomba biloko bandeko boyebi koka wana to komela na fanta na lipa bacha manteka to bacha mwamba bandeko foli yango kaka donc ezaki na goûter la moko akosakana te. En tout cas merci ba lokato bandeko bozo mona bilili merci na journaliste na biso Peggy na bilili kitoko vraiment nzamba pambola yo na bosala opeza kosala na zandu. On est ensemble en tant que mwana ya ACP. En tout cas bandeko na sepeli na pesi mbote na vient nga Clara de Bruxelles na bosani pété PDG K15 na maman Gislienne. En tout cas mbote na bino na kata Allemagne pe na bosani te maman na biso Lisette Lukung, Maman Lisette Lukung, yayo bambote yangwana. Merci na bandeko nyonso ya ACP, nzamba pambola biso, apambola pe gouverneur na biso, Jean-Denis Ngobela, notre président ya ACP. Merci na président Fatou Beton, to monaki francophonie, musala kitoko. Bandeko to linga mboka na biso, to mi pesa na mboka na biso biso bana poto. Tozui président ya bien, oya kobongisela biso mboka ya Congo. Oya za na souci ya Congo. Fatou Beton, vraiment en tout cas nzamba pambola yo koba kaka boyi ba grand kinois baza sima na yo congolais no surtout aza sima na yo to na posa Congo pe misala boyi eza kosala makana na Kinshasa te tina ba intérieur bandeko. En tout cas merci mingi ezaki ya bino ndeko, abonnez-vous na Congo Alenga TV bandeko ba émission ko ya suka la émission ya ndenge na ndenge. On est ensemble mbote na papa na biso Peggy na kati ya kuna na kati ya Kinshasa. Nzamba pambola yo. Merci na cordon Emani Putu. Nzamba bwakela yo ba mapamboli na yo ebele na musala oyo la kisi so bana poto toza ko luka ya boyi bato ya boye soko baza ebele bandeko tala kisalu yake salama mbote. Nzamba pambola bino tokuteli boko mbala sima. Shora de Sulanga KL Matondo mingi ingeta.